Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà, salut, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir, j'espère que nous vous allez bien. Famille Libota, Shalom, Bampoïchou, bonjour, Nabino. Botali filmé, on a autre la filmé ou non autre la filmé, beaucoup de gens sont solo là. Beaucoup de gens solo là parce que biso tous hommes ça là ya promotion va filmer. Beaucoup de gens sont solo là, na autre la filmé. Hey, ça veut la gaille. Je crois dans le bac yango na tongo. Na le bac yango na tongo na le bikeni. Teni a kozwa libala, kozwa relation moko. Mais relation wana, attendons voir. Yango wana indice banjo pese. Yo. Na okeli keni mawanzambe na ngai isore kozala nini? Batinde ninga ba vidéo awa. Je crois na lobela ki yango penza pété weekend ndenge lekaki fashion week o elekaki et na moni bato ebele batinde ninga mama bébé so lobeli yango te ya tellement week-end pe nazaki un peu trop prise, je crois na epsa bino que non semaine passée à partir de jeudi nazaki vraiment trop prise et voilà. Et samedi fatigué et voilà. Mais na moni bato ba insister trop na ba vidéo ba otindela ngai. Alors, na bande ko luka na okotela ngo ndenge nini. Sikoyo, na ekotala na ekomona que non, biso ba congolais tozala na problème moko boy na ebité ce que ezalaka. Bon, je sais pas, bon, eza juste ka ki mutema mabe. Oui, wana pardon, wana eza na okelo ba que non eza vraiment eloko moko do na ebité so moni na ko ki ko employer na ki motema mabe na biso ya communauté congolaise. Ba vidéo batindeli ngai ya ndambu ba ofinga Poutine soit disant lataki mabe et tout. Ah, nzambe na ngai. Sikoyo ngai weekend penza na tchaki maele te na réseaux sociaux. Mais fallait siko na sa nini na luka non na tout na Tunisia ndenge nini makambango. Fashion week et tout. Teme ezalaki nini et tout. Chance na yeko ya na vidéo moko ya ndeko moko ya mwasi. Tola nana ndeko yango ya mwasi to yoka o ya lobby après nde toko bavarder un peu sur likambango après toko chiter na promotion film to uti kota la 3e épisode so ki to kota na divers to ta kanenge to kende makamongo kanenge zo kende de bon to kende nango. Alors to landana non mais ça fait très mal hein. Déclare que tu renonces à la pauvreté, que tu renonces et lobby ata commentaire moko natanga na ki sa volume parce que juste na uti ko la filmer après filmer na tchenanga ba enseignement c'est ça moi hein. Na télévision za so na sisika bela na ki na ba enseignement ce qui enseignement peut-être na ba adoration voilà na ki sa volume pour l'enseignement au na programme moko boya bien pe awa Eza life, wow. Kitoko. Voilà. Sikoyo, Nathalie commentaire moko na sekaki mais na kati ya mutema na okaki pasi. Ya koloba ke non, Congolais ce qui a koti lola. C'est-à-dire que non a sauté penza mir. Pour katabino moko muto aloba ke non, Congolais ce qui a koti lola, c'est qui a sauté mir. Comme pour dire que Congolais aza permité ya okota lola. Aza permité ya okota lola. Pourquoi? Ya okota lola te pardon. Pourquoi? Bizaleli. Comportement na biso eza mabe makasi. Tola nana ndeko na biso ya mwasi o ya pesi précision ya bien.
il y a Fashion Week au Eleka qui samedi. Et voilà. Bonjour, vous allez bien? Alors, Naza ni Abakouk, ni famille Libota. Naza chinoise. Et puis la petite sœur de Karine me conduit charge kilo. Donc, plus ça va quand mais je vais être juste. Vous offrez une belle vie sur base de quoi? C'est quoi la motivation? D'abord, est-ce que le thème il y a 5e édition et DRC Fashion Week? Le thème était Lata Ekolo Nayo. Et Belleville, c'est la star qu'elle pense être. Elle attaque le Kola star. Et puis, elle a rajouté la touche Zeke qui rappelle son village. C'est là. Bolingrani en fait. Bazo, on aurait vu ça la fierté à mon Pourquoi vous faites ça? Tu n'aimes pas la personne, tu passes. Elle était bien, na thème. Alors, comme peut sous Eza ma klali bata belle vie qu'on dit. Des beaux finga pas ignorant, oui ma camté, oui moté. Elle était vraiment dans le thème. Elle a respecté le thème. Elle nous a honoré, aïe, sans complication. Bon, motra côte d'un tapis rouge. Donc c'est une star et c'est la star qu'elle pense être. Et niveau côté la wana, il faudra me la cérémonie à tapis rouge, moi ma casse moi mingue. Non, sur la parfum, ma tout ok. Elle était trop belle et très bien habillée. Merci. Oh nango, là ma camionne wana, bon ça bien parce que oh chaque photo il y a Belleville ou un tapis rouge. Il y a DRC Fashion Week. Bon ça bien. Bufingai, il y a Zomata. Comme les Zomata, DRC Fashion Week peut. Ouh, ma colopette. Oui, ma colopette. Qui dit que vous savez bien. Nalingango. Oui, Nalingango Makasi. Merci Madame Belleville Candy. Merci de nous avoir honorés. Merci pour ta gentillesse. Merci pour ta présence. Merci pour tout. Mon alemba, la moussa yote. Mon alemba sou yote, mais nani. Ce qui yote, mais nani. Merci, bisous. C'est à partir de moi si ndé na eko comprendre et le collègue qui s'en dit tellement mouteuse qui nga likolo na bande ko maîtriser en bien té. Alors, elle a bien précisé à Kolobake non. Fashion Week wana ezalaki que non, mutu a représenté ekolo na ye. Lorsque bazolo ba mutu a représenté ekolo na ye, automatiquement tozomona quoi ça na okolo ba que non, accoutrement. Nakotia ba vidéo ou encore nakotia ba audio te ya batu oyo bazo finga na otia ngote parce que na omona que non c'est trop bête. C'est trop bête quoi na okolo ba bongo. Et la fille elle a bien précisé à l'obi que non. Et là teli oyo ata petit nani père aba petit na yeb sabi donc la vérité père aba petit père bi non bela lati bien pour so otali na okena ngona polémique te. Accoutrement ya batu mususu ne balataki wana ezaki on dirait monotonie moko we batu ebele balataki ndenge moko. Elle était unique à son genre to lo belango te no bolingi batu nyonso balata ndenge moko or thème to zonga nde na thème. Ok to okipe ko lobate ke non bande ko nyonso bazaki na balataki to monaki babilamba oya banani ana ezaki vraiment batu balataki yango ebele. To ki ko condamner te parce que thème donc to zonga na thème ezaki ke non osala nini olata selon ekolo na yo. Selon ekolo na yo. Et souki te bela ninga zawana moi-même j'avais vu ça. Babiloko ya tie wana juste na tolo ba mayaka wana. Na yebite bobenga eza ba mayaka ou eza na ba kombo moko we babenga ngo. Eza na ba kombo moko ba moi ba nini wana. Ba ivoire na mike wana eza na kombo moko eza vraiment mayaka te je sais pas mais yango wana et ça dit déjà ki bokoko. Ce que tant besoin ko finga par rapport à quoi?
So peut tolobi neti biso ba maman bébé ce oyo malgré to éviter kana biso ke non to ke nango likolo mais bolinga ka kozongisa biso pe to ka kozongisa bino na nzela to ko vanda bino na bakiti to bakeno bo vanda wana. Sko to to bikeno to solo la bien. Ta musu pe maman bino pe ba bengisa ki kuna il était aussi invité. Ako nzoto wapi ko lata kuna. Nzoto wapi ko lata coutrement et ko lata bilamba ya ekolo. Nzoto wapi. Mais non moko pe bo sila makati. Moko pe bo sila maka bolinga te ke no boye et puis na oye bate mama bino azala kite Bellevie azala ki wana batu bazaki ebele bino bo cible kaka Bellevie esa la kape bino sonit esa la kape bino soni lorsque na ekolanda babi ke no teme ezalaki ke no mutu alata kolanda na ekolo na ye. Siko mutu alati pete elobi atande kona biso moi c'est lobi ke non c'est parce que boyebi réalité te boyebi fashion week wana te boyeba ki peut-être thème te yango bobima ki ne bobima ki wana soki peut-être bomoni batu nyonso wana na moni papa elombe ba couleur alataki na moni nani oyo kwa jouaka mingi mama oyo nani komone kimingai na moni nani masasi na moni ba misuso na balataki presque bilamba ezaki neti ya ndenge moko. Alors Tokyo lo bakeno bango nyonso ne bazana baza ekolo moko parce que thème ezaki keno lata selon ekolo na yo. O valoriser ekolo na yo. Parce que lorsque bino bosali sortie médiatique boye bo fingi ba tout na rapeti. Nga neti ndenge na za je vis ça les samedis. Mais na bima ki te pona ya ko chocolat na ya ko loba parce que il fallait na maîtriser les camarades ezaki ndenge ni nekena ki ndenge ni fallait na za ba précision. Là maintenant naza na précision ezaki keno thème ya fashion week wana ezalaki keno mutu na mutu alata a valoriser ekolo na ye. To si la maka na biloko tozo maîtriser te ebimisaka batu ba mbendre. Elobi atande ko moi ça bi ekutani pe esusu na makila libata. Balati makambo. Balati makambo. Balati makam. C'est grave, hein? Attendez d'abord. Tolanda, hein? Bolanda. Télé c'est Bolanda. Mais tu comptes à Tina Bangara parce que ici, Bazako. Na batamisa na be akindo ki akindumba ya mabe. Olobi. Sa na be akindo ki akindumba ya mabe. Olobi. Sa na be akindo ki akindumba ya mabe. Mais Teresa qui n'est pas dans la mort et dans le futoto. Mais nanda ka passer ça à cause. Des beaucoup d'abord on va passer de la foi. Mais autres amis qui vont appeler la bakis. Aïe bien au bout. Deux fois comme ça ça bien. Aïe bien mais au monde kaka ba ndaka nzambe bakatika bato nyonso baya. Mutu bolinga ka vérité mutu so binyeso na kati ya internet ça bala ya simba. Olobi. Mutu bolinga ka vérité mutu so binyeso na kati ya internet ça bala ya simba. OK. Papa Caleb, bolinga ko tsa bakoma papa Caleb. Dina na azaki na problème na Belinda. Abena ba ngafandisa ba ngomoto sa nini ekufa. Tile lo mutu so bi matile lo ko ka tesa ka kana na simba. C'est que papa fo menga ba ngafandisa bango. Totele manano wana. Totele manano. Ya liboso atangi kombo ya pasteur de la foi. Ya koloba toyebi déjà biso nyonso ke non. Télé si sortie médiatique ne loskayaka azana mutu moko oyo asiblaka te à part Bella. Là eza bongo. Azana mutu moko te oyo ye afongola kutu chaîne na ye ou encore ndenge ba yambaka ye na ba plateau ba pese ba $20 ba $30 po ya kofinga Bella. Sko eloko etike nga kaka ya koloba keno na age na ye. Atake non oyaka oliaka peut-être na kombo ya Bella toke nango bongo. Oki ko respecter ata bato misusu te.
Loko banani, loko ba pasteur de la foi. Est-ce que na buzo banayo, il fallait que ça pasteur de la foi parce que pasteur de la foi ceux qui te lobi que non na Congo wana, ba compter peut-être 10 pasteurs. Hein? 10 pasteurs ya koloba que non, ba pasteur o batambola kana. Pardon. Na crainte ya Nzambi. Pardon. Pasteur de la foi zangité. A ozangati. Ce que tango ozolo babilo romoko boye ya koloba que non, ba ke na kana banda ko nganga après ba koti na ba église. O pe mususu o ya libandi alobi église ngo mingi bakendaka ya pasteur de la foi, c'est-à-dire pasteur de la foi ayebaka. Ça m'a beaucoup touché ya koloba. Est-ce que Telesi aza mieux placé à toucher personnalité ya pasteur de la foi? Ngana loba ngo toujours dernièrement na otayo solana ndeko moko. Nasina lembi ngana linga esute makambo keno ya ba rapport. Oh mutu wana boye, oh mutu wana boye, oh mutu wana boye, oh boye, oh boye. Aza mabe, yo za malamu. Mais la kisa e bolamut. Soki mutu aza mabe, kokota na mabe na ete, yo la kisa yo za malamu. Tangu yo zo ko confirmer batu. Ya koloba keno aza mabe, c'est-à-dire que non yo za bien. Parce que yo loko oza bien, la kisa e bien. Apprendre ya comment ko la bien. La qui ça est? Tant vous touché personnalité à pasteur de la foi ya koloba non, pasteur de la foi ye baka atika kaka baya kuna parce que église dingue za wana okyo benga na mutute. Franchement, olongyo bimisa pasteur de la foi nani? Mutu azwa tana ye ya kovandisa batu, ya koluka batu ke no boya bobongisa. Yo kanisi ke no eloko pasteur de la foi sala et pesa meni basali nzambe nyonso. Lelo basali nzambe ba pasteur combien o ba obetisa bana mitu. Bana na ye bandimine na kati église pasteur azobetisa bango mitu pour votre information. Pasteur azobetisa bana mitu na kati église. Koto atongi abetisi bino mitu. Kota lobi boy après aobi montrer ce pendenge nini mais abetisi batu mitu abetisa tina ba serviteur mususu mitu na kati église. Eza facile na monde alelo mona pasteur moko boy a se porter garant lobi ke non na aussi sa makambo boy za ko sidisa te na mekana nuko chapa na makambo oyo na lukandeko oyo pour kimie ke ekota parce que ezo kende bien te. Atiki batana e aya vandisi batu. Est-ce que yé télé sinenga zana azaki mieux placé ko ya koloba babilo kwa zoloba? Ata tango azoloba ke non bango na sinak kale ba vandisa soki menina soki dina na bedina ba ko yo karate. Papa elomba sala ngote. Papa elomba sala ngote. Ou encore yo oza wana yonde oza na virus oza pembeni ya sila uka. Soko moni ke no ezo kende bien te. Oza pembeni ya sila uka. Conseil nini opesi sila uka? Yo ne mo bomi susuti. Tala bandoki nde bazalaka. Est-ce que ça papa elombe des fois ya ko tiango na se? Non, ata bino yo mtoza proche na ye. Fi o ya ka ko senga pardon o bijou la reine o ya betina mabolongo. Mutoza ki a fait porter ki gara ya ko bima ya ko répondre bijou publiquement zakina. C'est ça qui yo. Kobimo bimaki ya koloba keno yo pena porte parole ya sila uka. Pona koloba keno na solo la kinaye alobi na miniti oyo azana na bobenga ngo wapi na pulae soki na pulae. Donc sila uka nenga azana no prête te ya kolimbisa bijou. Automatiquement on doit comprendre que non, tu as un mot ya kolobela sila ya kolobela ke no na minito bo chana no na sebino bana simba ezelaka papa elombe te ba papa elombe basi basali na ndenge nyonso oyo esengelaki mais bino ba télé sine bosi bo vandeli makambo na kindoki tala ndoki ndenge azalaka azoloka na butu
mais na moi aye pour na koloba ke non bocha kimia parce que ça yebi ba flèche ça beti wana ya confusion na kati ya batu ba yo kanate na buto ke au travailler mais na moi oye pour na ko aveugler batu ya koloba ke non ba yo kana pasteur nani kale ba vandisaka belinda na nani tala bandoki ne bazalaka bande o mokido eza grave hein? Et puis qui t'a informé que non papa elomba tika ko sa elo monte. Passer de la foi coûte à Salango. Hey. Ils ont passé la grande famille. Ils ont passé. Bref. Bref, tout quand on a vu na film na biso comme ça na chité nanga parce que dans on a bino temps vraiment moulaïté parce que tout ça plus focus na belle vie télévision bandeko to matisa ba vie na film na biso o tozo tala na belle vie le total qui déjà 3e épisode bozana on atala depuis tout à l'heure, on va vivre sans dégainer. Pour ma tombe, on a la mouka qui en a na mona qui n'a posé là. Bandoki. À ça travailler na bouton à beti ba flèche kocha ba tuna trouble. Hein? Kocha ba tuna trouble et puis il y a vandi na plateau ya koloba keno makambo yo bana simba il faut papa bangwa vandi ça. On dirait ya ko sepela ko mona lelo si la ukawana o ya sa kangi kachi na kindoki basolola na bela. So mona keno yo ndo ko perdre makambo ibele. Ko aveugler bato. Bandeko premier épisode nan to kangisi ata même pas 100K. Boza api. Boleki wa. Filme yango na pe ekomi ko bardet. Boleki wapi. Totala filme ko. Totala filme to betango dada. Ndenge to betaki homicide. Homicide keti na 3 millions de vues. Ezo kene toujours na komata parce que bato bazo tala ngo toujours. Famille bota boza wapi ko botika boui. Tota ba filme na biso ka ndenge to mesana et voilà. Lelo totali 3e épisode. Et papa Serge na mama Top ezalaki présentation ou présentation même pas présentation visite ya liboso ya ba fiancé ya bana. Fiancé ya liboso ezalaki fiancé ya Ronel oyo eza Elena. Tolanda nanu na makambo eza na film oyo. Boza wapi bwa totala film mais. Non, nga déjà la sina koti déjà. Ça va? Ça va. Ok, mais quand on a son relancé. Ils sont là, les parents. Ça va. Ok. C'est comme ça que Borata m'a balle, dis donc. Comment ça, mon amour? Ben non, faut pas me dire comment ça, mon amour. C'est comme si tu as fait bien les choses. C'est pas comme ça que ça se passe. Mais bé, je me suis présentée, non? Normalement, tu devais être là à quelle heure? Il est quelle heure dans ta montre? Vas-y, regarde. Ouais, je sais que j'ai 1 heure de retard, mais les embouteillages... Tu n'as pas que 1 heure de retard. Tu as 2 heures du temps de retard. Tu sais le motard que j'ai pris? Mais c'est un fou, c'est un Tu devais quitter connard. chez toi avant, voire même très tôt, parce que tu savais que c'est aujourd'hui que tu devais voir papa. Bon, d'accord, je suis Bini. là. Excuse-moi, non, Bah, s'il tu te es là, plaît. mais papa Zate, maman Bini. Non, ne me dis pas ça. Oh. Premier rendez-vous, au pays déjà une mauvaise impression. Bon, quand ça vient, c'est Oh. Encore maman déjà n'a pas aux ongles ngana omela maïté na kopé maté et l'aura libosé aux alakaka moi sinon bando là mais là au retard moi sinon bando celle au déjà retard moi sinon bando bon sanda pour nini c'est l'impression que yo PC vont dès le premier départ c'est comme ça. Le motard là, il sera maudit. Pourquoi tu devais prendre aux moto? Pourquoi? Mais bébé, je connaissais pas l'endroit, je ne me retrouvais pas. J'ai pris le... Tu sais comment ça se passe avec les applications. Il m'a tellement compliqué, le chauffeur. Il me disait non, on rentre comme ça. Et puis je me suis dit bon, comme j'étais déjà en retard, je prends vite fait la moto et puis ouh. J'étais interdit de prendre la moto.
Oh, Je t'ai interdit. voilà que je suis en retard. Toi sur la moto et tu croises mes amis. Après c'est bon, réponds, ça bon. Mon amour, on est à Non, Kinshasa. réponds-moi. On Non, est à Kinshasa. Tu vas leur dire que j'étais dans la valorise voiture. ta peau en fait, valorise ta peau, Après, valorise ta beauté. il y avait le On te voit toi rouler embouteillage. sur la moto, mais attendez s'il vous plaît. Où ça quand même aussi à Ronald D. Ah, mais Où ça quand même papa. beaucoup à papa Serge Mwembo. Qu'est-ce que tu me fais là? Okutana ba collègue nanga musala ba moni ki mosa Ronald yi wana kabelo na moto atayo moko. J'aurai toujours une explication, mon amour, Comme quoi? t'inquiète. Fais-moi confiance, j'assure. Pour le parent, on fait comment? S'il te plaît, on fait comment? Non, moi je veux voir ma belle famille, je veux voir mon beau-père, ma belle-mère, et puis voilà, je dois m'excuser. Vous excusez auprès de qui? Auprès de ma Ils ne sont pas là, ils sont sortis. Bon, j'attendrai alors jusqu'à leur arrivée. Si tu veux, et de toute façon, maman a laissé le fond, voilà, il faut que tu prépares. Ce n'est pas un problème. Faire la cuisine dans une maison comme ça, une belle maison. Bah, tu commences. J'aime bien. C'est où la cuisine? C'est Fumboa, le Bitoyo, Mbinzo. Ok. Je crois la semoule. Non, moi je ne mange pas la semoule déjà. Ok. Aujourd'hui, je ne mangerai pas la semoule. Ok. Sous Bimi la porte, je crois première porte. Tu prends ta gauche. Il y a quand même la bonne pour m'aider, non? Bébé, je suis claire de teint. S'il te plaît. On va préparer. Bandeko, tout le monde a déjà visité à Liboso. Ronel, fiancé na ye eza Elena. Na olinga juste na pesa bino posa moko bo comprendre filmer. Bomoni titre na biso elobi nini. Mon vouloir mbala moko toke na synonyme ya o elandi wana mon vouloir m'a trompé. Bo comprendre. Mon vouloir m'a trompé. Sikoyo. Qui est oyo babengi mon vouloir na kati ya filme. Bobo sanate ke non, keni ndenge azawana asa kotisaki photo quelque part. Siko lorsque balobi mon vouloir m'a trompé. Est-ce que Ezaya solo a trompé qui? Il reste aussi à savoir. Parce que mobali et loko wana eza kaka photo wana kaka ndenge eza to tshana nbozela.
nga nazomona mon vouloir m'a trompé wana eza Kenny. Siko titre yebisi biso que non mon vouloir m'a trompé. Mais nga na bino toyebi vérité ya koloba que non Kenny tango akendeki kokotisa foto kuna ezalaki te ke non akendeki kokende po ateka nzoto ezalaki po azoluka mosala ya kisekretariat et tout. Mais eloko nga nazotuna bon toza na troisième épisode nga na tuni nanu yango Kenny oyo toke pa itozonga tango ya moni kuna déjà ke non eyindi ke non akendeki koluka mosala bayebisi ke non mosala ezalaka nde ya nini ya koteka nzoto tomonaki façon oyo Kenny elonge bebaki ndenge abangaki ya koloba nga mosala oyo te pardon. Elle a même commencé à kosenga photo na ye. Siko nga na tuni muchopi aboyaki na photo na ye kokende pe na police akiete mais il fallait qu'asa yebisa ta mobali yango te ba risque pour na nga il fallait yebisa ta nani il fallait yebisa mobali na ye nani ada ya koloba ke non je suis allé quelque part koluka musala na musala ngo kuna na keneki na kotisi photo papa l'état na zonga boba yebisa nga nde boye mais photo na nga etikali yaya il faut toujours kozalaka souple dans la vie. Nga déjà makanisi na nga ke musika na yokeli na Kenny mawa nde place sikoyo bela kozwa raison et pas maman Annie. Est-ce que vous comprenez le film ngo ndenge ezokindi? Maman Annie pour elle alingi bela atelemela mwana na yete vi ke no yebela ayokaka te na maman Annie ayebisaka ye tant que yaya na ye. Siko bela pe oyo azosala wana eza te ke non amoni peut-être mabe moko boye pa Kenny ya soki pe ndenge nini anuire nani te aokende nango kaka bongo ya koloba ke non mama leki akende na mwana bongo mais avenir nde kopesa ye raison. Tout continue à côté la film donc trouble qui trouble eza na kati ya film oyo. Ngai na simbika mutu na bi pourquoi pas koyebisa mobile parce que azaki déjà fiancé tango akendaki kotika dossier kuna déjà fiancé azaki bazaki na ya kotelema na bacoin bino basi siko soki totala yango bien omona ke non eza pe na esprit moko boye eza na nsima wana na famille ya mama nani mama Annie na babela yango na ba Kenny oyo parce que Kenny pe ndenge aza mbanga ta ndenge abimi mwasi moko boboto kuna epa ada mais koto na famille baoyokana te korépondaka mama leki na ye. Siko bino boza wapi mpona kotala film c'est grave Linda ndenge avandi kuna epa mama Marie-Hélène eza epa na bango te eza epa tante na ye mama na ye nde sikoyo eza koto nani Léa bomona te ke non les troubles qui trouble eza na kati ya film oyo les troubles qui trouble eza na kati ya film oyo. Bandeko bo partager bandeko musu balanda biso à partir ya promotion to sala ba oyoka nzoka eza nde boye parce que bato mususu baza na problème moko ya compréhension mais je sais que bato mususu ba comprendre. Et pas Léa na Pierrot problème mususu eza wana. Donc Pierrot ndenge aza wana nani pe abimisi identité na ye ya bien te mais amonani aza mutu a bien te Pierrot bela na batu na ye oyo pardon bref.
Siko pe mama Léa makulutu Léa akomi kozana besoin ya koloba keno Linda azonga ki kuvanda kunepa na ye luko bazokana te na ndeko na ye Daeli. Siko tala babolingo oyo mama Marie-Hélène azana ngona mwana ya Linda. Est-ce que ekozana facilité et ozala facile ya Linda abima et pas maman Marie-Hélène qui n'est pas et pas Léa. Des places wana il faut que to vanda totala ekozala ndenge nini parce que mwana ya Linda aza déjà mingi na affection na maman Marie-Hélène. Hey, na web sabino trouble qui trouble eza kacha film oyo. Trouble qui trouble parce que les maman le kulutu Léa à côté les parce que déjà ça lobi il faut banane ba zongi pa na ye. Vous comprenez déjà, vous ben d'abilili et makambo. Bref, tout ça toujours focus et ça bien. Voilà, na komi nanga ko chité. On va y dans un bino temps moulaïté. Nazongi na nanga ki olanda nanga ba prédication nanga, ba preaching nanga et ça nanga bien. Alors, c'était au moins ça. To bavarder, to sololi. Beau aimer, beau partager. Ceux qui n'ont pas s'abonner, te s'abonner. Et ça, toujours, ceux qui t'ont cassé. Déjà, les autres, dans le 3e épisode. Le 4e. Eh, Mikolango, ils ont mis la tête, Nzambelanga. Eh. C'est grave. Voilà. Tokutanite, la grande famille. Tokutani, bo kene ko s'abonner na chaîne ya ndeko na biso asa chaki déjà nze mone nyonso full atie nyonso na chaîne na ye adoration mo kitoko merci na bandeko nyonso bazobenga mama BBC tinelanga lien mama BBC tinelanga lien que mon Dieu vous bénisse bato mususu ya adoration kitoko nzambe nanga a pambola bino vraiment. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Alors si tu es juste devant Dieu, tu n'as rien à craindre, parce qu'il te relèvera toujours. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je compte sur toi. Jésus, tu es pour moi le plus grand soutien. Jésus, oh Seigneur, toi nous, Jésus. Jésus, Seigneur Jésus, je compte sur toi. Jésus, tu es pour moi le plus grand soutien. Jésus. Oui, je sais que Dieu n'abandonne jamais le sien. Alors toi qui appartiens à Dieu, pourquoi tu as peur, mon frère, ma soeur? Sois dans la joie comme moi. Je bénis le Seigneur car il est merveilleux tout le temps dans ma vie. Ces enfants qui comptent tout le temps en lui n'abandonnent jamais. Oui, je sais qu'il existe un grand Dieu qui n'abandonne jamais. Ces enfants qui comptent tout le temps en lui n'abandonnent jamais. Oui, mais Nzamba boka jamais moengele. Tozaba engele. Tosengeli kotalela ye.